Chez Steve, Binga, Libula Metro. Michoi, na che regno? E di Moshe. Toponia kunga okamba Bana Saint-Paul et papa au fleur Akunga Biso Bana Saint-Paul Toponia papa Tolingi boboto Tolingi boneko Tolingi esengo Tosengi lisanga Boboto, Oneko, Esengo, Bandeko balandi radio Lisanga, totondi bino botondi mingi pona fidélité na bino na programme radio Lisanga. Mokolo mwalelo, mokolo mwa mardi 26 février 2013, to yeli susu na nzela radio Lisanga potoka bango ya motuya. Tena 20h ndenge to salaka na ndenge ya bo mesano. Ya solo to ibiete weekend ngoleki mingi na biso ba ya communauté congolaise to leki yango na ko talaka likambo ya accord cadre oyo sengeleki ba signé mokolo ma dimanche moleki 24 février na Addis Abeba accord cadre oyo salemi mpenza na bokasi ya Nations Unies zali nango na bokasi ya bakambi ya mboka République démocratique du Congo te po bazalaka pete nde toyebisaka bino na mikolo misusu mileki na basanza misusu mileki ete mboka République démocratique du Congo ezali dirigé à partir ya Washington. Oboro kezo abino yesu kitenge to saka radio Lisanga na makoki ya Fondation Lisanga Pont de soutien congolais to ko emettre à partir ngoma Amsterdam pa bangi ba mingi pona biso bakota na site ya Stichting Lisanga Congolais Standpunt yango za site internet ya Lisanga eza na www.lisanga.nl kuna bokuta mingi etali Fondation Lisanga Radio Lisanga ya pe ezali moko ya activité ya Fondation Lisanga na contact bomo na olenge kani boko ko sala pona ko pusa pepe na biso ezala na nzela ya singa na nzela ya email to koya na bureau biso to tsalaka mokolo mwa vendredi na après-midi na Hammerstraat numéro 24. Botala kuna bokuta nyonso oezali pona biso pe baye ba landaka biso na Facebook pe bamonaka radio totiaka pe lisusu na YouTube na mikolo miyaka na sima po ato pe bakoka koyebo milekaki na radio Lisanga. Nyonso wana bokuta ngona www.lisanga.nl lolenge kani pe bokoka kokweya na Facebook ya Fondation Lisanga pe lolenge kani bokoka ko kota na bemission ya kala oyo ya radio Lisanga nyonso eiwana matondi mingi lisusu na bino banso nde tokoyebisa bino po boyeba moko mwalelo to kokanisa pe banso oyo bazali ba victime ya makambo mabe makoleka na mokili mobimba. Tobo sanite bao balobi ete balingi nyama yango baliaka nyama toyebite soki olingi moto soki oliaka pe moto po mingi balobaka ngasu na lia nanga misuni ponga na lela nanga misuni basusu pe balela bato moto no linga kolela ye boma ye pe tia na sani lia de nanu
poto mona so bolingo zaka yango ya nyama e ya solo tolobi boye pamba te na mboka Europa tozali ba mboka mingi siko kwa na likambo ya misuni o bakotia bato o baleisi bato bako kansete zali ya ngombe nzoke zali ya mpunda o biso toyebi ete balobi amataka na mpunda kasi awa eza esu bato bamata na mpunda te ekomi nde batia mosuni na mpunda na monoko pe na libumu na bango na ntango bango bayebi kutu teke ezali mosuni na mpunda kasi mosuni na mpunda pe etekamaka na ndenge oyebami pe bato basombaka pe baliaka kasi oyo esalemi na lokuta nde ememi mpasi po misuni misusu ya mpunda yango pe mizalaki misuni oyo bato bakwai kolia te hypocrisie ndenge toyesa bino ntango nyonso ezali wana makasi po mosuni ezali mosuni po anini bakopona o balia te pe na ntango bale oyo ekomi o baliaki yango to lobi boye basusu bamoni ba victime na ndenge baleisaki bango mosuni oyo bayebaki te ezalaki ya mpunda lolenge moko pe na basusu basalaki ya bango commerce ya misuni na bato na tango ya guerre na Yougoslavie babelge bakangaki oyo bango bakotisaki misuni ya bato lokola viande hachée na Europe de l'Ouest awa balobaki na basani ya bato ebele elekaki bacrime oyo esalemaka so babi crime contre l'humanité ezali penza pona kaka bato te pona pe banyama na banzete ndenge bakobomaka na bamboka Afrika kuna oyo tokaki basusu bakoluka kobomba banzete ebele koboma badzamba pona koluka kolona masango kasi masango oyo ekozala pona bato balia pona bomoi na bato te kasi po basala nango carburant wana ezali pe bako créer ba victime ebele na chocolat oyo toliaka ndenge bako salisa ba paysanne musala mabe na mpasi na bamboka na bango kuno babenga pe di tiers monde pona ko sala bilanga na kakao pe ko ba kakao na ntine ya sepelisa ya ba pays oyo ya premier monde na métropole na ba chocolat tokanisi boye pe ba victime na mboka République démocratique du Congo ya guerre na este oyo kokoba kaka M23 siko tomboka siko bazali na conflit ya leadership kuna sesali ba groupe mibale ya M23 ba tomboka ni bango na bango kasi peuple ya ye kimia eko ya mokolo nini baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te Tungulu Mudiandambo. Rest in peace. Nengo yoto popola Kambola mboka nyoso Cuidado na malaika di Vocês africanos falam muito fala toa di Virginie Lokwa Bino na faida mambika Ikade yo Boyoka SD Son d'hiver malaika Joël Fundu na Tina Mirindi Debabo Jordi et Ardi Yohana yokati ngambo Yohana utikiata sangote Susi ye analeliye Susi ye analeliye Monica
Dido Mambo. Bolingo yango wana makila topesa ni mokano Okiala tokoka bwana te tala lelo yoma yo tikinga na kabambia nyongo na motema nanga amitié yeye séparé yeye olé d'amour partager malé Edi Liwata na Utrecht. Ernest Yenga. nala kisaki ya bolingo nanga sondi pareye mama saba mona kinga so babango tuba koseka na beteli passage masolo bango nyonso balobi romembozo na krailo bango nyonso balobi ke son divers et petit mais il est voyant il est sage il est intelligent SD n'est pas grand SD. mais il est voyant Son divers. il est sage il est intelligent Sylvie Lokela na César. Virginie na Bigar Makweni bana London. Mado Eba. Nelly Bomei. Alain Descantouré bana Paris. à toi appartient mon amour maman si tu verrais bien dans notre Diego Sina Amsterdam. nakoya kopesa masanga mama Idamboto il est Sukane. fait dans mon cœur qui brille du jour au jour il est grand temps profitons-en oh ma belle Bana Palabis Simone Mvwemba. Sai. à toi appartient mon amour maman si tu verrais bien dans notre iso nakoya kopesa masanga mama Debe il Wasenga. est un peu dans mon cœur qui brille du jour au jour il est grand temps profitons-en oh ma belle kanga motema tobala na ye kitisa motema mwana yo 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 maripole la japonaise soki nayebaki kozala boye me nalingaki jamai nalingaka yo nzele oyo krisnele gilesa mama na magali lilembo à toi appartient mon amour maman Mais élégance, si tu pas la vis. verrais bien dans notre iso nakoya kopesa masanga mama il est fait dans mon cœur qui brille du jour au jour il est grand temps profitons-en oh ma belle vitesse autorisée ça fait d'aller et voilà je décolle de ça fait d'aller yebantie bangwe na bangwe bantie bangwe na bangwe benda tiki tiki kuna mbatu tiki tiki Laissez Kaba Mohamed. tiki tiki kuna mbatu Jean-Marie Oshime. Graf Nascola. Na Couvé. Valentin Mambo. Mobali ya Claire Libenga. osobanga biso Vie Fali Sakaneno. Mwana Panama. Sabin Miniki na Odette. Maestrate baru me adu gogo baba adu gogo bina we maestrate baru ya biso moko kuje oh yala za Nasikaya na Joe bana London. Ile Bweda. Batela Ida Bahati Malamudi. Bana Petite Sœur. botude balona loketa eboka balona mapeka botude boka eboka botude balona mama balona eboka balola loketu botude balona eboka balobina botude Yablabli. Kiala. mami Charlotte bisenga Vie Selekamba na Mama Binta na Amsterdam.
balandi radio lisanga tozali kokoba na programme ya radio lisanga te na ngonga 20h wana boyoki ezalaki loyembo ya lifaki muzika SD malaika son divers wana pe na kati bokaki mongongo ya Kilo Francok aza pe na kati ya studio na pokwa lelo toyebisaki bino na libandeli awo ete bato ya mboka pe demokratike du Congo miso na matoi ezalaki na Addis Abeba na weekend oyo mpona accord cadre oyo esengeleki bakende kosinye kuna na baya mboka Afrika pe Nations Unies nde toyebisaki bino pe na poso moleki mokolo mwa jeudi ndenge nini esengeleki kolandela likambo yango na ndenge ya keba pamba te makambo mazali na kati ya kor wana ezali makambo oyo ekotinda bato bamituna soki mpenza esengeleki esalema lolenge wana lokola nde tolobaki kotia na bayeba kotala ndenge nini makambo yango makolekela batia pe bapeyi oyo bazali baagresseur Rwanda Uganda mpona mbango bazala pe na nkati ya bagroupe wana kosala boye tolobaki na bino pe mbaya moleki ezali ne mpasi mpona biso baya mboka ya République démocratique du Congo pamba te tozali sikoyo na leta te toali na bakonzi ya malonga te po bai na bango pe bakonzi ya solo te baza na makoki te ya kozwa mikano oyo ekosala ete elongola mboka na crise po bango moko nde bazali crise eza kutu koleka bakozi ya crise po bazali crise bango moko na ndenge bazali wana yango bokomona makambo manso makosalema oyo ya mabe eza kouta libanda ya bapaya oyo pe koyaka lokwa basolution na makambo wana ezali nango pe lisusu kaka kouta libanda na bapaya totiaki pe accord yango mobimba na mur na biso ya Facebook ezalaki moko mwa dimanche na pokwa soki balingi bayeba yango na bozindo bakoki kokende kolanda na makambo totiaki moko mwa dimanche kuna yango tolobeli boye mpona koya kobakisa na mai tolobaki moko mwa jeudi liboso ya signature ya accord cadre yango tobakisi koloba lisusu ete kuna balobi lisusu ete force internationale neutre bakotia yango ekozala composé na 4000 soldats yango ekozala mpona kodémanteler bagroupe armé opérant dans l'est de la RDC nde batangi rébellion ya force démocratique pour la libération du Rwanda na beaucoup c'est FDLR au boyebio de tolobaka boye oyebami donc groupe armé ya Bahutu kuna et pe batangi M23 babi déploiement ya force internationale au babi neutre wana entre RDC na Rwanda ezalaki déjà proposé na sommet interministériel ya ba état ya o babengaka o ya CIRGL donc bao bazali ya Grand Lac nde babengaka ngo wana pe baina kati ezalaki déjà na mi-juillet 2012 na Addis Abeba pe lokola awe lobami boye nde bato tokomituna mingi eimpasi po ye moko congolais aina makoki te ya kosisa crise oyo ekweli ye basusu bakoya koka kosisa nde pe tolobani na poso moleki tobeleli na bamboka oyo nyonso esika tofandi na mikemi ya poto na diaspora koloba ete bagouvernement oyo
soki ezali penza gouvernement responsable esengeli ki bametia koluka solution na likambo ya crise na est na guerre po yango nde tomoni peuple akufi mingi, génocide eleki mpasi eleki na peuple esila. Bamiti tomoni epesi eloko boye kasi tozali pe content tokomona ete ezali mabe ekomema lisusu mabe bazali koluka mpona bakabola mboka na biteni. Finalement tokoyeba pe kaka eloko tolingi te na ntango tokosala makambo biso moko te. Yango wana ekozala maamo mingi toyeba lolenge kani biso moko tokozala ba acteur na kati na ba solution pa na ba problème po toza mingi en tant que peuple congolais ba acteur na ba problème. Sikoyo na ba solution tozozala ba spectateur nde yango wana esengeli toyeba komitia na kati ya makambo na ba solution ezali kaka na masolo te kasi na misala mpenza lolenge kani tokoyeba ko telemisa ba stratégie yewe kosete to zala na kati na makambo ya ba solution kasi kokendeke na kokotaka na makambo na ba problème yango ekosenga basusu ba yelaka biso ba solution boye. Wana toyebisi bino moko na moko a luka kososola oya kolinga kosala lisolo na biso pona kotala lolenge kani ya kososola yango adwa contact na biso soki akoti na www.lisanga.nl na contact akoma lolenge kani ye akopusa na mpempe na biso tokosala na epe lisolo lokola. Tokoyebisa bino na ntango sango mpanzanaki ya signature boye salaki te emema kimia na mboka République démocratique du Congo na Est pamba te M23 batelemi sikoyo biteni mibale oyo bango bakomi kondongbana kuna na Est et pourtant na Kampala kuna bango bakei na soki ya bango gouvernement congolais o bakondima pona bakende ko sala ba négociation bako sala ka basi bandaki banda mbulo moleki na suka pona ko yokana ndeni bako kabola bokonzi kuna nde toyoki M23 balobi bango bazali ko se sentir concerné na accord cadre ezali signé na Addis Abeba te. Tokoke na biso na banzela misato mine mitano te po tolobe te na tango bango bazali nde visé na kati wana yango ndeni ba se sentir concerné wana ezali kambo kutu ya ko sala magie te pona koyeba po nini bango bako contester pe kotomboka bango mbala moko batomboki ekombi te ni mibale oyo bako beta nka masasi mokolo mwa dimanche wana kaka le 24 février kuna na Addis Abeba bako signé accord cadre bango nde babandaki kobeta na masasi deux factions opposées à M23. Situation te moko lelo oyo kuna na territoire ya Rutshuru esika obulu mosalemaki ezali kaka molili eza mobulu nde to yoki na banzela misusu ete ezali bato oyo ya Sultani Makenga Makenga oyo soki na bosente basusu bakolanda soki bayiba luba bakoyeba te Makenga elobaka na chulu eza bapasi eza bapasi donc ba problème makambo bapasi ba souffrance minyoko voilà eza minyoko donc il y a chef militaire M23 pe Bosco Tangada ye boyebi auti na rébellion pe chef militaire ou ex donc il est pas ça parrain rébellion ya M23 hein azaki suko ex rebelle ou ya CNDP ya kunda batware kuna atako Bosco Tangada officiellement atikala hein kolobate ke azali
na M23 kasi toyebi yango toyebisaka bino na banquete esalemaki même na rapport à Nations Unies oyebime na mbula omoleki balobaki ete ye adirijaki baopération ya M23 mpona kokweyisa Goma. Toyebi ete ye azali sous 2 mandats d'arrêt ya arrestation ya Cour pénale internationale awa na La Haye mpona bacrime de guerre oyo asali na mboka République démocratique du Congo. Na kati ya accord yango wana oyo Addis Abeba balobi pe lisusu ko lutter contre impunité nde esengeleki lokola batangi mpenza ba groupe mibale oyo toyota ekolesa bino liboso awa boye ya ba rebelle donc oyo ya ba groupe armé ya ba Hutu na M23 sengeleki pe batanga bakombo ya bato deja bazali visé na justice lokola bakunda batwari Bosco Tangada po bango pe bakoka kokangama soki mpenza bazalaki bilombe mibali ya solo bakende kokuta na Addis Abeba ezalaki eloko mpenza bango esengeleki basala yango mpe nde eza kotalisa so hypocrisie oyo eza na communauté internationale oyo ezali kotinda bato bazala na confiance makasi te na accord wana basali soki bakosalela yango ndenge wana to soki eza na baintention caché oyo ezali kotinda baike bakanisa likambo ya koluka kosala kokabola Kongo na biteni na mayele mosusu ndenge basalaki na Yugoslavie na Sudan. Toyebisaki bino yango mpe na mbala omoleki na bozindo. Nde toyebisi bino boye sikoyo nde tolobaki mpona koya kobakisa na maye tolobaki na poso omoleki na ntina ya accord cadre oyo ya Addis Abeba. Tokokoba na radio Lisanga te na ngonga ya 20h oboko keza bino esukitenge tozali kokabana bino ngonga oyo ya motuya. Il faut montrer que le peuple congolais est un peuple honnête. Il n'y a plus d'indignité au Congo. Il n'y a plus de Bakongo ou de Bangala. Il n'y a plus de Wagenya. Nous n'avons qu'un peuple libre. Nous sommes tous des citoyens et nous devons sauvegarder l'unité nationale. Hier, les Européens ont voulu nous diviser. Ils ont voulu diviser les Bakongo et les Bangala. Ils ont voulu diviser Kasavubu et Lumumba. Et nous prouvons à tous ces gens que nous sommes aujourd'hui unis. Et nous allons sauvegarder notre unité nationale. Car c'est cette unité qui fera du Congo une grande nation au centre de l'Afrique. Et le Congo va jouer demain un grand rôle pour libérer le reste de l'Afrique. Nous voulons confier aujourd'hui les commandements aux Congolais, dans l'armée, dans l'administration, dans la police, tous les postes de direction. Et les Européens qui resteront avec nous seront de simples conseillers. Et nous voulons que ces dirigeants assument leurs fonctions avec conscience, avec compétence, avec patriotisme. Et tout Congolais, qu'il soit Kasavubu Lumumba, qui ne veut pas travailler pour la cause nationale, nous devons l'écarter. Nous voulons des gens honnêtes, des gens qui travaillent pour la patrie. Nous voulons que dans quelques mois on dise vraiment le Congo est un pays libre. Et celui qui est nommé aujourd'hui notre commissaire en chef ou le commandant de la force publique, même s'il ne connaît pas le français, il va parler à Swahili ou à Lingala. Nous avons notre flamand national. Tozali kokoba na radio Lisanga pokoma lelo topesi mbote na le dernier escapé du système KN esika ozali losako na yo yango Emmanuel Wawina to koyebisa bino oyo tokpei nango pe mokoma lelo o tokpei nango pe mokoma lelo ezali likambo
oyo tolingaki mpe tokaba yango na bino na bokuse. Yango ezali likambo oyo etali engekani tokoloba soki tokobeta sete ezali kaka po abama te, ezali mpe na bato babali basusu mpe basalaka lolenge wana, kasi yango ezali likambo etali mingi esalemaka kote ya bamama. Ezali kaka mpona bamama congolaise te, kasi ezali mpona bamama africaine nyonso toloba baye na loposo moindo mingi. Tolobi te bato baye na loposo mosusu basalaka bongo te, kasi oyo tokotalela mingi eyinde koto oyo. Na bokuse po tolingi te boloba o alobaki boye. Yango etali likambo ya maquillage. Maquillage tolobi te ezali mabe, tolobi te botika, kasi toko bebe likambo nango ezali eloko oyo ekotalisa lokuta monene. Ezotalisa lokuta monene na mokili na ntango oyo soki bamama basali ya bango maquillage batuti yango makasi mingi boye tokotala balekisaka po ndenge balobaka tout excès butu. Yango ebimisaka moto, omoni abimi oka moto mosusu, abimi mpe lolenge mosusu, po ntango akolongola maquillage wana omoni mpe ekomi nango moto mosusu mpenza. Ta mosusu koyeba mpe su te po soki asalaki mpe banzela mosusu abatile oyo babengaka tile oyo ekei elungbe na liso eke te loko elingi ekota na litoi koto oyo yesu loko eke ati babiloko na couleur na elongi lokwa moto ati masque. Me ntango akolongola yango akozala mpe moto mosusu. Kasi na nsima nango eza na industrie mobimba. Eza mpe na industrie mobimba oyo ekosala mbongo, oyo bazokotisa mbongo na nsima na lokuta wana. Boyebi maquillage soki eloko deja ndenge bazobengela yango maquillage, omoni ezali eloko ezobomba verite na sens ya maquillage ndenge ezalaka. Po soki moto azoba likambo ndenge eza te, azolongo opesa yango, azopakola yango mafuta nde toloba na lingala, okoki mpe koloba ke azomakiye likambo wana. Me na nsima nango eza na industrie mobimba oyo ezosala mbongo ebele na mokili oyo ebe na ba maquillage wana. Kasi soki totali bato na mboka Afrika bayebaki maquillage oyo pe banda kala basalaka kutu te na ndenge ya batatouage oyo lelo bato bakoma komwa batatouage, bakoma kokende bakende osala batatouage lelo oyo. Kasi oyo ezalaka kala na bamama kitoko oyo babandaki kotia bango oyo soki tobito banande babandaki kobaba bakoma bazotia bango na matama. Lelo so batia ndenge wana omoni obi moto akala te. Me bato bakoma kokende kotiaka bakoma na loketo, na maboko, na elongi pe kutu, na bakingo wana siko bazomona yango ndenge nini. Soki tolingaki totala lolenge kani tolingaki kodevelope makambo oyo tozalaki nango po mingi biso na Afrika tokanisaka ete toyebi eloko te, tozala na eloko te, nyonso ezota na Europe, nyonso ezosama na Europe, eza ndenge wana te. Toyeba mingi pe tosala mingi, kasi tosukaki quelque part, tokendeki su na développement ya oyo toyebaki nango te, topusanaki nango su musika te. Toki koluka koyeba pona nini ba réseau ezali ebele, kasi tolobaka na bino awa na bopolele na tango bayaki ko envahir Afrique na boccidentaux na n'esprit na bango ya pillage. Yango nde mutu esaki bongo bayi na Bible na dollar na monduki nde te Afrika sima. Yango nde esaki ke batia bat na boumbu basalo nsu basaki wana po bayaki na biloko wana misato. Kasi tolobi te totikala wana po soki toyebisaki bino na mboka Congo Brazzaville eza na jeune wana oyo ye na informatique na nini na domaine ya ba technologie tozana ngo sikoyo asala tablette
asala téléphone portable oyo ezokota mpe na bainternet nyonso to. Donc epekisi biso te mpona to kende lisusu mosika to récupérer technologie oyo tozalaki nango ya communication ndenge toyebisa bino akala mpe bambonda ndenge bandaki kopesa bacommunication ndenge wana kokommunike na bambonda na balokele na bamaseke ya banyama nyonso wana tokoki mpe korécupérer yango sikoyo ndenge ekomi boye mpo tokoba nango su mosika. Télévision oyo boye ndenge ekosalema eza mpe na mystique nango oyo ekokaki mpe koyebama ndenge ya kokende ndenge moko nyonso wana eza bamaquillage moni batelevizio boyebi ntango televizio ezoleka liboso mpenza na studio wana maquilleur bazali wana azotia maquillage azopota moto poudre mpo abima bonzenga na liboso ya bato. Yango wana likambo na maquillage oyo esengeli koyeba lolenge kani ya kokendele nango mpo maquillage mingi bato bazotia yango kaka na nzoto na loposo eza mpe lokola bao bakotia bakisi oyo bapakolaka mpona kotela nyonso wana mpe ezofaire partie ya maquillage ezaka bamaquillage ezaka tile te ezaka rouge à lèvre te mpo moto soko atie mpe tile na rouge à lèvre na ndenge bien mwasi yango aza mpe na raison eza nango mpe mabe te wana ezali kaka koluka koambelire nzoto. Tokolobela nde kote ya bekse nde tokoloba ezali komema mpenza mabe mpo ata na baproduit wana oyo ya kopakola ezozala na baelement oyo ebotaka cancer na nzoto ya moto na poso ya moto oyo esengeli kokeba nango mpo nani moto azali komvwama na nsima wana ezali yo te yo oza kosomba maladi kaka te me liwa na yo mpe epai ya moto azali na ye komvwama na yango nde esengeli koyeba lolenge kani ya koyeba kokena makambo ndenge ezaleli. Maquillage wana eza mpe na basuki mikolo soko otali bamama ya Afrika ekoma likambo soko omoni mwasi boye liboso na yo oyebi ete omoni ete soko aza nani alati mpe kaka standard Europe sikoyo suki na ye wana ndenge ezali devine sikoyo soko aza ekolo nini mpo basuki yango nyonso ekoma presque ndenge moko ya mondele ya moto mwindu asiatique tout ekoma presque ndenge moko wana mpe ezalaka na miso ya bekse mosusu omoni ntango moto akobaluka bomonaki suki ya mwasi ekitaki te ntango mosusu elingi ekoma na bagenu na ye me ntango abaluki otala aane moto mwindu afrike euta wapi suki ya ndenge wana kuna. Maquillage oyo esengeli kotia eza malamu kasi totia yango na ndenge moko mpe oyo ekokeli mpo toyebi boye mpamba te mpo soki tokotia tomoni ete tobongisa libanda na biso nzoto poso suki malamu ndenge wana tomeka mpe nanu komakie motema na makanisi na ndenge ya malamu ke yango mpe etala nanu mpe kote ya malamu kote ya makambo malamu kote ekosala pete bato base retrouve oyo ekosala ete bato bakoka kokende liboso mpo yango nde bato baza yango na ntina makasi mingi mpo soki osali bamakiage nyonso ya libanda wana makasi ndenge nyonso to olingeli okoya komona ntango moto akosepela na yo na libanda afandi mpembeni ya kosola na yo akomi koluka sikoyo ayeba na kati na yo ozali lolenge kani soki eyi nango ya kopola oke mpe mosika te oyo boyokaka mingi balobaka mokolo ya mariage ntango babalaka mwasi balobaka ye nde aza la plus belle mokolo wana mpo ndenge balatisaka ye ndenge azalaka makiye mokolo wana
mibali to baka nyonso balulaka basi na bango makasi koleka. Et après, soki kitoko wana oyo ye na maquillage wana na milato wana esimbami mpe na nsima na kati ya moto ya motema na makanisi, kolula wana mpe ekobaka nango kaka lolenge wana. Yango esengeleki toyeba boye epe na kote na batata lande be libanda po moni angengisi suki matama miso na batile, kasi yeba ete maquillage ebe na mwa mai boye elongwaka nango. Siko ntango wana lisolo ekomi ya moto na moto pona kotala valeur ya moto soki ezali ndenge nini. Penza tolingaki totalisa bino likambo po boyeba ete likambo monene oyo ezalaki nango ya koloba wana ezalaki po akoyeba ete eza na industrie mobimba oyo eza na nsima ya maquillage. Eza nango te mpona kolobela baye basalaka maquillage batika te bosala na bino, me eza kaka nde mpo baekse wana nde eza butu ezosala sikoyo kaka moto oyo ayi na nsima wana na industrie na ye wana nde aza kolia mingi, aza kotonda mingi tro. Eyo sikoyo na bomo kwa yo baekse wana na maquillage ezosala penza ke ba verite mingi ya bomoto na yo ezobombama oyo ekosala ete ntango mosusu esukelaka yo malamu te na bisika nyonso oyo yokoleka. Salima veo okoki kobota na mobali mosusu te idao, okoki kobota na mobali mosusu te idao. Ndenge toyokanaki nga na yo ndenge tolakanaki nga na yo atako na salima veo, atako na salima mbeo okoki kobota na mobali mosusu te idao, okoki kobota na mobali mosusu te idao. Ida toyokanaki nga na yo lokola na to ye pe lisusu po toyebisa bino likambo mosusu ezali mpe na importance mingi po yango ezali likambo ya sante, po esengeli mpe toyeba ete na ntango oyo tokosimba sante na biso malamu te ekozala malamu te po ekobotaka ebe makambo kilikili. Boyebi elobama nango mpe ntango molai ete bilia ya malamu oyo ezali na ndenge longobani esalisaka mpona bato bakboya na baproblème ya motema te, bagrese ya mitema te, epe bankama bacholesterol wana ezala mingi te. Yango ezali bilia oyo ezali mingi kosalisa pe ata mpona ba hémorragie na bongo eya te. Yango ezali soki bato bako salela huile d'olive, bazo salela ba grain mingi, ba amande, mbisi pe aina mafuta malamu, bazo salela ba mbuma to bengi ba fruit, epe ndunda kolia yango soki moto na régime na ye
na bilia na ye asalelaka nde biloko oyo yango nde esalisaka mingi mpona sante na moto. Soki tolobi bambuma oyo par bafruit ndenge ezali wana, ezali mpe na biloko ba madesu yango eza biloko oyo mpenza mpe malamu mpona sante, baamande totangaki mpe huile d'olive, bandunda oyo bomonaka oyo ezali mpe malamu mingi yango esalisaka ndenge wana. Oyo ye mpona tobakisa lisolo tobetaki na libandeli awa ya misuni ndenge bakokosa bato oyo ekomemela mpe bato makambo ya malonga te na sante na bango, nde tolobi boye mpona koyeba ete alternative ezali nango oyo eza mpe malamu mingi mpona sante na bato. Oyo ezali étude esalemi bien ke bande koloba makala mingi kasi balingaki baprouve yango scientifiquement, nde bauti kopublie yango na journal ya médecine oyo ya The New England. Yango nde kuna bati bane bele ya betude oyo esalemi na grande échelle pona ko prouver likambo oyo kutu bakataki na bango betude yango 5 ans plus tôt po esengeleki koba lisusu, mais badwaki bakati po bamonaki ba preuve ezalaki évidente oyo bandeki kolakisa ete régime yango ya ndenge wana babengi régime méditerranéen ezali na avantage makasi, donc eza clair ki avantage yango eza makasi mpona santé na ba kote oyo touti koloba wana. Solo yango ezali likambo ekosalisa na ntango moto ayebi ete soki na bilia na ye azali kosala attention kopesa esika mingi na bilia oyo tosili koloba na bino na mpokwa mwa lelo. Balobaka boye oyo azali na matoi ya koyoka ayoka, mpe oyo azali na motema ya kondima andima mpe lokola. Masutu zalaki kotambola tozalaki misato na gru toyebanaki maso ya mokili tokabwanaki mpona nini matongi elengaki biso mbeka masutu zalaki kotambola tozalaki misato na gru toyebanaki maso ya mokili tokabwanaki mpona nini matongi elengaki biso mbeka
Radio Lisanga esili tokomi na suka ya programme na biso ya pokwa mokolo malelo mardi 26 février 2013 solo atelengi sukali ya programme na biso kasi sikoyo tokomi na suka mokolo mwa jeudi tokokoba na bino na ndenge ya bomesa de 19h à 20h chaque mardi jeudi ezalaki webino yesu kitenge Lisanga bye.